Flamanor encore. Monsieur Solanda. Des shows de Nar TV. Des shows de Nar TV. Monsieur Solanda. Des shows de Nar TV. Des shows de Nar TV. Batela libotana yemoriba. Batela chaîne Nadiso. Des shows de Nar TV. Yeah. Makabon Zambi na bana na ye. Ezala akabu te suka akabu. Marteza ni mwana. Ongana bomba kina libumbu. Sanza libumbu. Na moni passe pour mwana wana. Na yeko bote na 3h du matin. Na moni passe. Ngana zane mama na ye. Na zako ngolo ba mingi te pamba te. Soki na zo loba maya miso zo yela ngana ma. Kasi na zo tala nzambe. Nzambe wa pesa nga mwana wana. Nzambe wa bimisila nga mwana wana. Nzambe wa kolisi mwana wana lelo. Azali lokola tata na ngai. Eli boso. Nzambe ye muta kupunde tumba wana. Ya solo. Martin. To yebi ye pista te. Suki pista na yebi yete. Ngana yebi mama Belita. Waboteri nga bankoko babenga kanga tangu yinsu. Keba tuna mama na bango yoga nkoko na bisha za wapi. Keba kubenga ngana munoko na bango. Martinga na yebi ye pista ta. Na yebi pe lungyanga pista wana na monaka mukoro wana na yebi yeta. Na yebi Belita. Wana senga kinzambi. Lele na boti bana nga mibali babala. Baulfele. Bazangi ba mama. Belita zana mama te. Pe nzambe yokulaki ngana lusamu na ngai. Martin yoko bala Belita azangi mama. Mama nzamba benga yi. Nana mama na ye. Na mama Belita. Nazana mtu mususu te. Nazana mwasa mususu te. Na ye mtu mususu te. Belita. Oma na yibi. Martin. Zonga sima. Sima zonga moto. Zonga moto. Atakisi yango baliesi yo ndenge na ndenge. Me makila ma Yesu Kristo. Nazoko bere la tamu Yesu. Makita nzoto na ye. Mabebisa nyonso wana mabe. Zonga sima. Tala sima zonga moto. Ongana yebisa kiori bocho bamono kinga ite. Omoni tata Martin nenge na inda kamuino neti ngando. Neti siningale. Eloko baiko kompande bamona ngai na miso. Batela tata Martin abotaki Martin ye wana. Muntu soka bai mwana na yabala mwasi wana. Boba wakamakamu na iko finga. Na finga nani? Na yaina nkana mpona bakoloki Martin lokola mundele. Ndako wana yo moni wakangi foto ndako na ngai yango wana. Tunanga mwaso ya munene. Oya iko ba makambo edanga ntina. Amoni ndako na ngai bie. Amoni elongo na ngai bie. Botika yatika kokoto dibala mwana na ngai. Bolo bana family wana mwana na ngai akobala mwana na bango te batata wa mama bandeko toko na boy na kosanje te. Mwana ngomo na yeto pichi kana yebna komo na yete na bana mpoto wa yali kune bele na yetu ngo akopesa yena mbote te. Bakotora mpe mobali na bango te mobali na bango mobali wana Marta uti mpoto na ba yayana yena bareki na ye bamono ki yete aye kaka na nengo na ye. Kaya kisasa ko tata moni yete ko mama ye yete kaka pichi kanga kangi yena nda kulukula ya na kisi ya ngambela akangi mobali. Boya lutangai mama ya piska tata ya piska na yona piska na kisi ngai na nzame mtawota kimwana. To mona o ya kulunga boya la boye kulikisa mwana binole nkisi oyo na makasi na ngai na njambe ekopola
mwana bina kobala mwana na ngai te akozongela mwasi na ye mama oyo ya mpoto belisi fanda na yo oyo alobaki sibisa kubengani Martin na mpoto amonaki ngai tata soko bisa abengana mwana ngai na mpoto na mposa na ye Martin ye moka ikobeba lele mwana mwasi wana ya kisasa atali yankisi akomi kokamata telefoni abengaka ye na miso na mwasi na ye bino batata bamamenda koyai na mobali na yo mobali asolaka na makango na ndako na yo na miso na yo yo kolingango wana kisi oyo mwasi oyo asalaki ye na mpoto na Kongo Kisasa atali Martin yango Martin akoti mobulu na libala na ye mwana mwasi wana ya mpoto abengani mobali na ye na ndabo te bolongoli de wana Martin na mwasi na ye babuti na ye banda bakobalana oyo ya mpoto mo ya Kisasa bakobalana te